bolandaka Lingala News Magazine oyo epesaka information ya solo solo. Bonjour messieurs les journalistes. Je suis monsieur Alex Ngomantoto, préfet des études au complexe scolaire Papa Mwabi, une école privée. La journée du 30 avril représente la journée nationale de l'enseignement. Vous savez, l'enseignement, c'est la base même de la société. Sans enseignement dans un pays, le pays est par terre. Vous voyez, tous ceux qui occupent les hautes fonctions dans notre pays sont passés par l'école. C'est à travers l'école qu'ils ont reçu les enseignements nécessaires pour pouvoir devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Nous tous, qui sommes devenus aujourd'hui préfets, directeurs des études, enseignants, nous sommes passés par l'enseignement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous puissions être cadres dans la société et pouvoir, n'est-ce pas, contribuer au développement de notre pays. Donc l'enseignement est la base même de tout ce que nous pouvons réaliser. Le d'aujourd'hui est officiel parce qu'il est prévu dans les calendriers scolaires. Toutes les journées fériées sont indiquées dans les calendriers scolaires qui est le canevas que nous suivons pour, n'est-ce pas, les activités que nous devons réaliser à travers l'année. Et le calendrier prévoit la date du 30 juin comme journée de l'enseignement national. Oui, le 30 avril de chaque année, nous célébrons la journée de l'enseignement. Même si ce n'est pas fêté avec faste, mais du moins, nous qui sommes enseignants, nous mémorons, nous remémorons notre jour, le jour que la nation nous a confié pour notre fête. Mais par avant, on a vu à l'ancien président, on a vu qu'on fêtait le 30 avril, les fêtes des enseignants. Maintenant ici, on ne sait pas comment. Bon, ça c'est l'organisation du gouvernement. Et je pense que cela est dû peut-être au fait que le gouvernement vient d'être installé. Il n'a pas eu l'état matériel pour pouvoir organiser cela. Mais c'est une fête qui est reconnue. Et dans les années passées, cette journée s'est fêtée avec faste. Si aujourd'hui il n'y a pas eu de manifestation, je crois, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps matériel de pouvoir le faire. Maintenant, quel conseil que vous pouvez aussi donner à votre enseignant en tant que préfet? En tant que préfet, je dirais aux enseignants de tenir bon. Nous savons que notre métier est noble, hein, c'est pourquoi nous l'appelons notre beau métier. Par ailleurs, nous savons que notre métier n'est pas bien rémunéré. L'enseignant est considéré comme un pauvre parce qu'il ne reçoit pas un salaire qui suffit pour nouer les deux bouts du mois. Mais cela n'est pas une raison pour que nous cessions d'enseigner. Au gouvernement, nous demanderons de fournir des efforts pour que l'enseignant soit traité comme tous ses collègues qui ont les mêmes diplômes que lui. Donc l'enseignement aujourd'hui, si beaucoup ne s'adonnent pas à l'enseignement, c'est parce qu'ils payent mal. Mais c'est un métier noble, sans enseignement, il n'y a rien dans un pays. Voilà. Merci préfet. Et tant que moi en Boka, Lelo ezali 30 avril, ezali fête ya bino enseignant et tant que préfet. Olobini pour la journée de journée à Lelo ezali fête to yenga ya biso ba enseignant. Mokolo tokosepelaka mpona mosala na biso oyo Nzambe apesa biso kwa tokolobaka enseignement eza lokola apostolat eza mosala tozosala oyo eza na ntina mingi, ntina makasi mpona mboka na biso, malgré ke tozozwa lifuta ndenge esengeli te, kasi eza mosala eza na ntina mpenza. Tosengeli kotika yango te, tosengeli ntango nyonso kosala yango
avec toute responsabilité pour eza musala oyo ezotombola mboka. Nde na yango tokosenga pe na baoyo bazwaka badesizio na mboka bakokanisa likambo yango po ete molakisi akoka kovivre na bacondition oyo ezali malamu po ete akoka pe koencadre bana malamu na ntina te mboka ekoka kokende liboso. Enseignant kaka te, moto nyonso oyo akosala mosala na mboka esengeli azwa salaire oyo esengeli po ete akosala mosala. Oui, le 30 avril eza officiel parce que ezali na calendrier scolaire. Calendrier scolaire oyo ministre sortant Bakonga asignaki ezo prévoir date ya lelo comme mokolo oyo basepelaka makambo etali enseignement. Donc eza officiel parce que eza prévu na calendrier buku oyo ezopesa biso baétape tosengeli kolanda na badate tosengeli kosala makambo nyonso na kati ya baetelo na biso. Ezali officiel atako tomoni fete te, tomoni podium ya leta te oyo babongisi mpona likambo yango, mais ezali fete mpona biso toyeba kokanisa mosala oyo biso topona, toyeba kosala évaluation, koyeba eloko nini eleki malamu, eloko nini eleki mabe, mpe toyeba kobongisa yango. Donc eza mokolo na biso oyo esengeli to réfléchir, tokanisa na lolenge biso tozali kosala mosala. En tant que préfet mokonzi ya etelo nakoyebisa balakisi banso te mosala na biso ezali mosala ya ntina mingi. Tosengeli kopesa yango lokumu mpe tosengeli kotika yango te atako lifuta ezali moke. Tokangama na mosala na biso mpo ezali mosala malamu yango nde ekotombolaka ekolo. Kasi ntango biso mpe tozokangama na mosala oyo ezali kopesa litomba na ekolo mobimba, tokosenga pe na bakonzi ya ekolo bakoka kobongisela biso lifuta yango na ntina te awa lifuta ekopermettre biso tokoka kocouvrir babesoin na biso banda ebandeli ya sanza kino suka tokoyeba kosala pe mosala na biso malamu. Kasi ezali mosala tosengeli kotika te, ezali mosala ya ntina mpenza mpona ekolo ya biso.